Voilà, tous les riches. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Voilà, tous les riches. Boutique bijoux d'or, Mossi, Elengi. Panzaka makolo, yo lo bota ki panzaka makolo. Okanga chen panzaka. Mbala liboso mo bota ka te mendima ko bota ka te. Atelemaki na pongi abosani ndenge nini ekweyaki ye. Não, soleil les vents de source banenea. Na mai. Yaje lwe mambote yaje. Banda madola da sai ina ne me mona na binike yo mo ko kalikina bien.
Ça, c'est ça, ils ont un canal. Vamos a contar un equipo na bango ba chinois hein. Vamos a contar un equipo bango ba chinois ba doter 4. YouTube 1400 page 1000 et puis c'est la cause à kana batini ça termine parce que ngai na zéro et na bombe pourquoi créer à éliminer tes cas pour plaisir atuni bino lelo ndenge bokoti ndenge bavosi ezobi makanisi na bino eza nini Karine il est enceinte toza na sikoyo ntango tozozala bato oyo balobaki Karine aboti botomwa misato oza combien aboti na hôpital Ninette na Belgique aboti oyo Karine na Saint-Pierre na Saint-Jean na Brickman na hôpital ya Etiel na Jet mama lelo mafinga eza te bofinga bato ya page bino bato baka bakonza kopupula bopupuli te awa bamama na bino baboti bino baloki bino te bino na mokili bolokami gratuit pa bato tala ndenge azoseka bino botiele mama loba nzambo biso tosambela za nzambe bako na moto akosomba mwana tozodeklare nkaka bokota mwana na Belgique bakanga bino na aéroport moto nyonso okende osomba mwana nzambe ifa komisa biso na likambo ntina vérité bino bana mibali ya YouTube likolo nango tosembeli atyanga no voice nini bavoice yango eza ndawa bana ya boye nde bokende koloba na bango kio aza mwana moke ya mwana na lingalanga zana te boza bandeki bachinois na ye mama na biso bangola boza bandeki na mama totangisa bango ndima aza na zenia akoyoka soni et comme on a tout ça au bout, au yé bata ni makambo jeni ezalaka te. Mirai, yo mo ko benga na oyeba te, so benga na. Kinshasa, yokanga malamu. Nulle part ailleurs, elokoyo et salemana nte na République Démocratique du Congo. Kaka mutu moko oyo azala ba innovation ya kitoko. Bijou mosi la patrona. Mwasi ya pembe oyo azali kobongisa mobange na barbecue oyo ekosalema le 30 juin au 7 juillet.
noko na ngai kanga oyeba ete na babiloko nyonso ozangaki na ndako kati ya barbeki tombola makasi ekobetama oyo bokoganye bacongélateur baventilateur bokoganye bafer à repasser bokoganye babiloko ebele na kati ndenge boza komona na bilili liboso baetandoike na bino ndeko na ngai yeba ete ekosalema surtout bajeune fille na bajeune garçon oyo balinga baselfie iPhone 10 ezali wana oyo akoganye azwi na ese pelas mama papa kanga oyeba ete yo mutu ozali kotelenga na libanda ozali na poto oza kolinga oya na Irebu 37 bis na commune ya Kalamu na quartier Matonge ndeko na ngai yeba pe wana ezali na maison de passage ya malonga oyo eza na banorme étrangère cela veut dire ezali na climatiseur ya tongo ezali na bambetu baéponge na bacondition internationale kaka wana restaurant ya kanda ezali oyo kolamba elubu ya poto ezali pe ya bafrike ezali ndeko na ngai kanga oyeba ete kaka na Irebu 37 bis a ndeko na ngai kuna ezali na baboutique ya kosakana te oyo bachaussure babiloko ezali songolo pakala na kata na kosakana te bilamba eza kutu ya koloba te baveste ya kanda pe baparfum oyo ya malonga na kati nango bavin international ezali na ndenge ya kosakana te wana ezali na kati ya maison aloué yebaki okozana mobimba likambo ya transport okolela soko moke te parceke mutuka ezali permanent wana na bato nyonso bakolinga basala bacourse en tout cas Bijou Mosi oyo azwi likanisi oyo mpona kosunga bakongolais bakinois bakinoise pe baétranger oyo baza koya na mikili na oyo na biso ya afrike bokozala na bino mobimba Bijou Mosi umela na yo parce que oyo sali nulle part ailleurs kuna baza ya kolala mais awa en tout cas ezande kitoko félicitations.